doit mettre sur le pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Éclairbois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso les Ali, édition spéciale. Oyo Narolex Sabino, adresse au président de la République Nabiso, Fachi Beton, à Salaki, devant Diaspora, il y a États-Unis d'Amérique, plus précisément, il y a Boston, place équipe nationale Nabiso, les Léopards et Betaki. Balé au monde entier et tikali na ba mémoire collective il y a ba sportif p il y a batunyo surtout ato batala rabal était d'une façon vraiment indélébile et kolongwate parce que auto ça les ali exploit munene mais avant de développer yango boyebi que président de la République sikanyo surtout akendaka à l'étranger atenaka vraiment akutana na bana mboka parce que moniye azali makila moko na biso papa c'est la raison pour laquelle après match au président de la République assistaki atenaki quand même à solola muke na diaspora congolaise aux États-Unis d'Amérique, plus précisément na Boston. Donc ngaïpe boyebi na 5 minutes avec César Ngali to tikarate to profitarape to décortiquer maloba ya président de la République to explicita kabino pour comprendre malam. Mais avant de développer et en auto bandana na match au YouTube beta contre Portugal au etikali na FCB une fois de plus etikala na mémoire ya ba peuple congolais na ba sportif tout le monde entier donc na kata mémoire d'abord d'une façon indélébile parce que ils allaient exploiter au Congo a eu kosala donc Léopard boyebi ce que bozu présent mokazo sala makambo malamu bozo mona ke Congo na biso makambo nyoso tout ezongi ya malamu donc parce que tozali na tête il y a pays na biso présent au yazo tchababi au mokili mobimba bazali kolela au bazolinga ba coopérer na ye donc vraiment Fachi Beton boyebi banda ya makambutu ya Congo na biso tokomi ko zongela période à kala na période mobutu kutu tokoleka wana ndeki babandaki ko respecter biso boyebi match oyo eleki ngana epseki bino boyebi équipe na biso soki tozo critiquer ngo mingi to salaka toujours exploite comme ça rabat boyebi bato balanda ngai avant ba match minene akota pe na kamba sport parce que ngana zana ba casquette belé boye na ndule na ko développer kitoko oye na politique na ko développer kitoko au côté na sport na ko développer kitoko donc ngana zana ba casquette belé parce que ba journaliste musulo azaka na politique au meme na sport akoi au meme na ndula akoi donc ngana zana ba casquette belé donc on a changé bon côté na mususu on a changé bon côté na mususu donc vraiment na epsa kabino ke to pesa entraîneur na biso coach na biso des arbres to pesa ye confiance boyebi sikazwaki biso malgré tout que boyebi football surtout na côté ya ba supporter bazala ba ingrat ko tia 100 bim ko raté moko ba bosani nyoso na epsa bino ka ke ba tutu ba ndol ba il faut ko renforcer équipe boyna boyna epsa bino muto ayebi ba joueur wana ko azate période moko bomona na Coupe d'Afrique to bandole la classement moko achela ki biso ba mayele titile bana bomona ke lo mo sala magite na ba to pesa confiance na entraîneur na biso des arbres ata match moko o to sala ki ya préparation to polak bomoni makambalo ba ke bona bonga na pesa bino ezali match ya préparation ezali pour attester ba joueur na Coupe du monde ezala makamsus bino mo bomoni tactique oyo coach na biso des arbres à Sali Primo bomoni Cristiano oyo meilleur l'un des meilleurs joueurs ya monde o batu ba penza ke donc tant ba monika o Messi à Sali o ba monika o Mbappé Sali ba ke to bima na ba 4-0 en plus bi wana ko tekine bandeli wana na moins de 10 minutes bi ekoti ba le bia
Congo bako sambwa bino mobota kaka défense na biso eza l'une des meilleures défenses ya Afrique ya monde bino mobota la ndé babando kanga Cristiano donc Cristiano lelina monoko mboka bino mobota donc na photo bozomona ako lekela wapi Cristiano andimaki te pe ba portugais bandimaki te boyebi excès de confiance pour biso to yaki zali ba challenger donc to yebo to pola eza normal soto pola eza normal donc il fallait tout surprendre excès de confiance ya ba portugais na ba sportif nyoso a Congo a relekate ko après 52 ans parce que bomonaki bango ba tiaki ba meilleur joueur na bango o ba betra na Paris bani bomoni million na Paris abimaki a kokate ngana cousin nga Stéphane Jocol to ndolo abia César donc yeba que en tout cas vitesse to kokate nga abia za foot toza déjà na ibale to banga songando te bino moko bomoni o elekaki etikali historique match wana mais sikoyo eloko moko na relaxa bino pour bomona ke Congo à partir à Félix Antoine Tshisekedi masolo to ekomi pepele numéro 20 ça vous dit rien numéro 20 ezo sabino eloko moko te numéro 20 ezali numéro oyo wisa lataki wisa tibi donc wisa vainqueur numéro 20 eza chiffre moko ya victoire. Numéro 20, na kansi bozo se souvenir na élection présidentielle numéro 20, Moutala taki yango Fachi. Donc yé mutabimaki président donc numéro 20 wana botalaga Fachi na élection présidentielle numéro 20. Oui, ça numéro 20, yé muta marqué bimoko historique bi oyo et ko tikala vraiment na banal il y a sport na biso parce que pour rappel Bandato Kenda Coupe du Monde en 1974 Tchaki bité contre Écosse 2-0 contre Brésil 3-0 contre Yougoslavie 9-0 donc Tchaki bité donc oui ça azali joueur yali bosso oyo atibi na Coupe du Monde pour na Congo et ça jeté donc numéro 20 Fachi na élection présidentielle numéro 20. Oui, Samutu Atibi, mais polémique et enflé na ba réseaux sociaux sur nationalité, il y a Wissa. Moi, na nabiso on a Wissa, na confirmé bino na kansi bomoni na ba réseaux sociaux ce qui noko na ya lobby, mais nga na confirmé bino azali moi na ba parents na ye bazali bato ya Baton, azali moi na ya 100% congolais ya Congo central, Musingombe. Donc, on a confirmé bino yango, boye ba yango abotama na Épinay, kuna na 95 ou 93 na région parisienne. Donc, ti akei na Angleterre. Donc, on a confirmé bino bolandate parce que réseaux sociaux tondi na ba infiltré ba Rwandais. Donc, ya bilobe là. Moi na biso na wisa azali 100% congolais ya Baton donc ya Congo central bolanda bilobela wanate boyebi ba Rwandais ba tondi na réseaux sociaux pour na ko changeaka ba information ko tchaka ba fake news pour na ko bebisa mitema ya ba congolais mais boyeba ke batikalika na masolana parce que toujours beta bango na ndenge moko ko sakana te FARDC donc deux fois te na kata terrain. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Avant de continuer, nazali ko recommander bino ko télécharger application moko et ko servir bino ko sala ba transfert ya mbongo à partir ya Europe bozotinda na bato Afrique boyebi ba transfert wana nyoso tout donc Western Union MoneyGram Ria pour ne pas faire leur publicité ba frais ezalaka mais oyo ngai nazali ko recommander bino ezalaka na ba frais te kombo na yango tap send ba frais ezate na zoye sabino donc nga na salela ngo ba frais ezate et puis avantage nango déjà ba frais ezate obima na ndako te o salela ngo partir kaka ya ndako na yo via internet via téléphone na yo donc na téléphone na yo kaka otindeli mutu azali na Kisasa soko zotindela otindeli mutu $500 $100 ozana ba frais na quantité otindi yepe directement awa ako se déplacer pété akozwaka téléphone na ye ake na coin na ye abendi mbongo eza kuna makamute ke o identité o boye ezali na masolo wana nyoso tuté eza vrai cop mais pour pe bo bénéficier na avantage mususu kuna il faut tia code promo okomi César 3768 wana eza code promo oko bénéficier na $10 na kati de so ngotinde la mutu 100 otinda na okaka 90 babakiseli yo $10 à partir ya $20 ya envoi tap send au télécharger ngo na bino avantage nango ezali okobimate au sala ngo à partir ya téléphone na yo et puis ba frais ezalité donc na sengi na bino nyoso tout bolanda ka 5 minutes bo télécharger tap send pour ko sala ba envoi na bino ya mbongo. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services. Vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures. Location de maisons, appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins. Conseil immobilier personnalisé avec des experts certifiés du domaine. Gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises. Et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon Suizé à Koteka, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Engalima, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Imo Congo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes. Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business Mapango Yakoteka. Oracle Business, l'immobilier autrement. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza no mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na biso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53
28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Donc, si vous avez un sujet, adresse au président de la République, à celle qui na diaspora congolaise, plus précisément à Boston, Boyebi, président de la République, ne Bandeli, pour bon, on appelle ça que président de la République, Nabiso, Azali démocrate, ayoko la peuple. Donc, tant que qui maloba, et déjà diaspora, bazaki na salle qui a sepelité na acto basala parce que bango baninga qui ambassadeur à côté na salle terre. Président a respecté qui diaspora mais à l'obela qui bango na signe ya démocratie, président de la République a respecté qui diaspora mais parce que bango bazali ko reprocher ambassadeur na biso oyo mama na biso azali kuna balobi ke ceux qui bazoki ba plasté na match wana contre Portugal ba biais zalaki te ezali faute ya ambassade na biso. Donc président de la République azoki maloba bandaki na yango albi a sepelité tozali bana mboka sobli kambo ezali photo solo laka même diaspora boyebi ka ba congolais partout ezana ki sasa ezala na ba mikila poto to vana mikila poto congolais za muto ba incompréhension a comprendre na makambo susuté. Donc président a expliqué ba OK ba mélanger makambo te o etali ba billet ya ba match ya Coupe du Monde ezali fédération na biso na FIFA ambassade donc Italie était ambassade dans la faute était encore moins ambassadeur wa zaliwana donc vraiment président lobby de bobo que la rabatuka yombo boité donc ambassadeur n'a rien à voir président lobby yemo avant que pebo moneke na tribunal zalaki na président FIFA a solo la qui na solo na lobby non bisope na mboko tozé belé président FIFA comme congolais za la partout na Boston tozé belé bo pesa ki bisonde ba place muke puis le mo bolanda ndaki président de la République abandaki po na kozongisa diaspora n'attend qu'expliquer bango que ezali faute ya ambassadeur te ceux qui biso tozwaki ba place ebelete na match na biso contre Portugal. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Bana mboka esengo ezali voilà. Ben, je vais parler en français et en lingala parce que si ka bana mboka bazali esengeli tosolana monoko ya mboka. Alors mpona bapaya oyo bazali awa bakoyoka monoko na biso te esengeli mpe toloba na mwa lopoto moke. Bon ya liboso nangi nayebisa bino nanu na sepeli te na ndenge boyambi ambassadeur na biso. nayebi te eloko nini bozali na yango ya korevandike billet mais billet ezali ete likambo nyonso esengaka soki toza kati ya famille esengaka kosolola. Okoki kozomela moninga boye te po ye mutu amemi makambo na bino nyonso ya mboka oyo. Makonzi ya mboka oyo azosepela na mosala na ye. Esengeli bino bana mboka bosunga ye po akoka kokende liboso na misala na ye. Bamona ke na communauté na ye bandeko na ye balingi ye po oyo bozali wana bokati ye makolo bolongoli ye makasi oyo akolobela bino. Makambo ya biye ezali ye te. Makambo ya biye ezali entre fédération na biso na fédération internationale ya football association FIFA. Nga moko nakotaki makambo ngo navandaki pembeni ya président ya FIFA nayebisi ye ke tosepeli te po toza bakongolais ebele awa na États-Unis. Babillet oyo bapesi biso eza moke. Akamwe alobi ya bon bakongolais bazaka ebele awa ngai me baza ebele koleka baportugais ozomona na stade. Donc eza kaka likambo ya communication omoni kaka bango ndenge bazalaka
balingaka toujours kozala na bapréjugé makambo na biso ezalaka kaka mabe biso nde tobelaka kaka ebola biso nde kaka toza na makambo ya mabe me touti kolakisa bango na baléopard na biso makasi baléopard basali biso esengo nasengeli bino deja na FIFA soki baleki na tour oyo elandi babimi na bapoule ya qualification bakobakisa babiye mpo na bakongole oyo donc bozala na bobangi te kaka mama na biso ambassadeur nde tokopesa ye sikoyo makoki wana bondimela ngai bosalanga confiance bakobakisa babiye mpo na kota ya bakongole. Alors nangi nayebisa bino boye nasepeli komona ndenge tozali organize na ndimi te ke bamboka ebele ezala ya Afrique ezala ya mokili oyo bazali na Coupe du Monde na ndimi te ke bazali na organisation lokola ya biso awa bana mboka bazali kokutana bazokumisa ekipe na bango. Nakosenga na bino bokontinue ndenge wana biso mpe bakonza mboka tokotia makoki po esika nyonso bana mboka bakokutana bozala na kimia boboto mpe bolandaka baléopard na biso. Soutenez nos léopards parce que léopard bazali lokola baambassadeur na biso. Lelo mokili mobimba oyo ebangaka Cristiano Ronaldo bamoni ndenge tozikisi na mboka oyo eza na bitumba bokosala yango te. Ça fait 30 ans que bazali kobundisa biso. Pendant 18 ans accomplice na bango basalelaki bango mosala biso tolobi makambo wana abuo ya Kongo esengeli etelema sikoyo Kongo etelemi ekobanda kolakisa bokasi na yango. Mwana Kongo esika nyonso akozala bosala ndenge hymne national na biso eloba dressons nos fronts. Makambo ya kotambola lisusu mawa ilonga kokia telemisa elongi lakisa dignité na fierté ya kozala congolais. Nde mosala oyo biso tozali kokamba ya kozongisela congolais dignité na ye. Tozali mboka lokumu banguna bakotelaki biso bakitisi biso na kati ya libulu biso tolobi makambo wana esili tokozongisa Kongo lesika esengeli ezala. Bino mutu kotikali awa pasi nga na kozala lisusu te na ifo nazonga mboka nazonga makambo ya mboka kotala makambo mboka nayaki kaka kopesa lupemba na match ya liboso nakamati lupemba wana na pesi bino bato botikali awa bolanda baléopard na Mexique kuna na Guadalajara esika bakobeta bolanda baléopard na Atlanta esika bakobeta tokotia bana bamakoki po ete bokoka kodeplace po esengeli bosunga bana na biso bisika nyonso mwana ya mboka azali kobundela ekolo esengeli peuple congolais asunga ye. Bino moko bolandi président de la République azali mwana mboka donc bozo senti so président zoloba neti yo na ngai pour vous comprendre que président azali mwana mboka donc vous comprendre que président expliquer bandeko na biso que ezali faute ya
ambassade na biso te aux États-Unis, encore moins ambassadeur concernant babillet, mais président Assaligno surtout à Sololi na président FIFA na solution et que soit na prochain match surtout ceux qui to l'équipe na première tour à kolukela ba congolais ba place P et belé. Après on a su au président de la République à bêta qui c'était parce que vous me l'avez pensé belé ils allaient au mot vite fait à tenir vraiment à Solola na banamboka au président de la République vraiment à bêta qui c'était pour ko éveiller conscience au Bimba en particulier au bazalaki kuna diaspora congolaise na Boston pour nous réussir à que bokeba ezala mu Congo ezala mu Luba ezala mu Swahili ezala mu Ngala aye ko beto ba masolo moko boya ba contretemps pour na mboka na yo net ba misusu ba fiti musu bazwa mandoki pour na ko bomba bandeko na biso bozala keba bondima masolo anate président Beta qui s'était expliqué batuke donc ba côté kuna Rwanda ba komi ki peleke c'est mutu baby bango kagama community kiol parce que toujours bêta bango sur terrain ya ko sakanate présent lobby vraiment bozala mino tranquille mais bozala vraiment éveillé bokeba na batu oyo ba royela bino masoro ba discours moko ya ba contretemps parce que boyebi ke banda to kanga ba fitiol président de la République to samsa ba fitiol ba généraux ba officiers supérieurs o bazali bana mboka ba sombaki bango ba komaki bana misala ya Kagame ba kanga bango bomona ndeki to koma ko récupérer ba territoire oyo ba zwa parce que fiti azali lisusu na terrain toza ko chicoté na marque moko donc pas possible ba Rwandais wana baza ko lela na monoko mboka bino moko boka président de la République o alobi yango naza koyebisa bino boye bana mboka likambo esalemi lelo ce n'est qu'un début litumba na biso ezalaki ya kobimisa Congo na libumu oyo batiaki yango bomoni ete libulu wana tobandi kobima epesi bato liboma na Rwanda bazwi liboma na Congo bacomplice na bango bazwi mpe liboma yango nazali kosenga bino bana mboka bozala na bomoko baya kokosa bino te babeteli bino lisolo na monoko ya mboka na ndeko na yo Muswahili Muluba Mukongo to Mungala olobi olanda ye tango bazali kobetela yo lisolo ya kotrahir mboka na yo boya yango na motema moko po bandoki basili te biso tozokanisa ke bandoki bazalaka kaka na Rwanda zoka nde bakotela biso tina pantalon tina kanzo ngai mutu naza koyebisa bino bondimela ngai ndenge tozali kosunga baforces armées na biso lelo bazali kobeta bibotu na banguna naza na kondima ke na mikolo ezali koya Kongo nyonso ekozala libere bandeko na biso oyo lelo bazali kosala feti na Goma oyo bazali kosala feti na Bukavu tokosangana na bango tozonga elongo banguna bakotelaki biso tozwi sikoyo mayele wana esengeli totonga eloko moko ya monene pour que plus jamais que le Congo ne retombe encore dans ses aventures. Tozalaka distrait tant au régime et à Deuxième République et Sili, biso tolobi non, l'essentiel est si là. Attends moi pour tout ce qu'il faut moi ya ko diriger biso aya kaka. Boke bana maloba wana. Tant tolobi yango malheureusement tofongoli nzela na banguna bakoteli biso tozalaki distrait baye kolongola na mwana mboka oyo azalaki wana ntango afongoleli bango miso babino toboma ye ntango babomi ye
batie mwana bango oyo bakokaki kosalela. Yango tolobi makambo wana ekokoma lisusu te. Tobandi na Léopard, tokokende na yango na bamakambo nyonso, baniveau nyonso Congolais aza na makoki. Sokoke na science okokuta Congolais. Est-ce que ma scientifique bazalaka te ya ba Congolais? Ba professeur bazalaka na mbongo te ba Congolais? Aucun na sport okokuta ba Congolais. Na football biso te tolakisi bokasi na biso. Est-ce que na basketball ba Congolais ya malonga bazalaka te? Alors eloko nini biso toza nango oyo tokoki koenvie baninga eza te. Donc bozala fier ya kozala ba Congolais. Ngai mission na ngai yango wana ya kozongisela bino fierté wana, ya kozongisa bwanya na mboka na biso, bomengo na biso oyo bayiba oyo ekenda batonga ata ba université te, batonga ata banzela te, batonga ata ba hôpital te. Biso tobandi kotonga yango po tolingi kozongisela Congolais fierté na ye oyo kala ezalaka na bamboka bapaya so batangi Kongo Congo batelemi Uganda vous ekozonga. Voilà bana mboka moi maloba moke nazaki nango ya koyebisa bino yango wana. Nalakaki bino soki ba Léopard basali prestation ya malamu na kozala na bino. Tokobanda na bino moke tomela kopo ya esengo. Sima na yango ngana kende po makambo mosusu ezali kobenga ngai. Nkolo abatela bino. Bokozala likambo na lobi te bosunga ba Léopard. Je vous aime tous. Merci. Bino Moboito Landa, président de la République, Atenaki, malgré ses jours naé à Mukuse, ou à Boston, parce que bato bobi kaka ba mauvaise langue kaka, ndenge baloba kaka critique, ou ya buzoba soki critique ya buzoba ekotite na makambo. Au président de la République ako sani na moni vraiment vidéo moko et sekisinga makasi bati vidéo moko balakisi siko banguna ou bazana ba internet ou vraiment zalaka pour ba Rwandais ou bien soki ba utilisera bango na Kagame ou bien na Kabila bati photo balobi ko président de la République na stade babandaki ko benga naye. Ah! Botala karake ezali bazo lobapo na joueur moko azalaki na kati ya terrain kuna bazo bapema bima bon président de la République azakuna na sima na tribune d'honneur bolobane bima et puis mutazo filma ngo na monaki ex moi si ya King Kester Emene moi ça King Kester Emene a ko filmer a milagisi pe azoloba na président bima donc botala karake ndenge batu bandoki baza na ba réseaux sociaux ndenge ba déforma makambo image zo mona penza ke bazolo bana joueur moko il faut la portugais mais bango bazo ngo bazolo bana fachi bilo moko botala Bino moko bolande ezali passe na mawana motema avec intelligence artificielle et quota donc makambo ba image il faut boyeba il faut bo décortiquer ngo botala yango penza na boke binyoso wana ba bandolo bana fatite rien à voir bandolo ba na joueur moko portugais donc Fachi azali porte bonheur na biso Fachi peso kwa yeto pola raté bino mo pe bomoni preuve polité Fachi ayaki ayebisi ba mo pe bolanda na rotiela bino ayebisi ba mo ke na ayaki pona lupemba on siko na tikeli bino Fachi azali mwana mboka kino aboka bino mo ndenga lobike ayaki wana pona kopesa ka lupemba na ba joueur na biso siko neti ya zongi atikeli bino lupemba ngo bino mo kolanda président de la République bino mutu otikala wa pasenga na kozala isusu te na ifona zonga mboka na zonga makambo ya mboka kotala makambo mboka
nayaki kaka kopesa lupemba na match ya liboso nakamati lupemba wana napesi bino bato botikali awa bolanda baléopard na Mexique kuna na Guadalajara esika bakobeta bolanda baléopard na Atlanta esika bakobeta. En tout cas, bino moko bolandi et sengo tokoma nango na Congo kozala na mwana mboka na tête ya pays ezo pesa ba masolo tout depuis Fatia ya bomo na makambutu et comment un temps 52 ans après toke coupe du monde makambutu ezali kokende donc pepe le banda mokile banda yango na vraiment que constitution ana toko changer yango bolinga te constitution kozala changer pour masolo bandela président de la République azwa susu mandat en vimba bandela marbota la Kagame donc tango azana président de la République a ko longwa te Kagame mutu fa longwa pouvoir avant président de la République. Sinon donc ba bolito fatia zo beta e gosamba bandoko ntango ba kozonga wana makambo ezongi ndenge zalaika nana ngo linga su bo umbo to zalaki nango na Rwanda ezonga lisu donc président de la République boye ba déjà que masolo ya référendum et c'est le cas qui na parlement Sénat et tika lika que président a promulgué ngo donc na confirmé bino boye ba que peuple a voté que changement de constitution salama abu pia oya sepelite alonga na mboka na biso abima. Donc vraiment natena ki na la kisabino comme moi adresse wana il y a quelques minutes au président de la République à Salaki kuna na Boston après match historique ou etikali prenda na mémoire collective oyo ya ba congolais pe batunyo surtout friand ya sport vraiment congolais a sali makambo na to sala te passer ba tutu bando bulega ke ba olia biso ba 4 ba 5 mais na epsaki bino ke soki équipe na biso bazo critiquer ngo boye tout ça la surprise et puis il faut osala na confiance na coach na biso entraîneur na biso à Léopard des arbres yé mutoye bi ba joueur nyoso koleka biso moko. Donc tokomi nasuka ya émission na biso ndena lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So tokomi nasuka base jamais toko tikango. Ba remerciement na biso boyebi to bandara toujours na honorable Jean Moutala na kati à Londres, honorable Jean Moutala. Merci à trop José Kanoki Kakamel l'ancien Boga, merci à trop Olivier Massamba, merci à trop Maître Wera Mukuna, merci à toi. Tout ce qui s'y Londres pour nous rekende na Espagne pour nous repesa Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu. Merci à toi to keisiko yo na Kati ya Suisse pour nous repesa le philosophe Eddie Edo na moi c'est le philosophe Eddie Edo. Merci à toi siko to kei na Kati ya Mbandaka na République démocratique du Congo esika tozali na repesa mbote Jean-Pierre Ikete oyazali kuna na Kati ya Mbandaka zali ami de l'école Ali Molandi Monene il y a 5 minutes avec ses engagements. Tikali toujours na ba région na biso ya Congo toke siko na kati ya Bandunduville pour na repesa Disti et Buta les financiers. Merci à trop. Toke siko na kati ya Namibie pour na repesa petit frère propre Babi Lumumba. Merci à trop. Toke siko na kati ya Afrique du Sud pour na repesa Roger Bamba na moi sinae Roger Bamba petit frère propre. Merci à trop. Toujours kuna na kati ya Afrique du Sud cette fois-ci na kati ya Cape Town pour nous repasser José Bantessa et qui là les témoins oculaires ya masola viennent à José Bantessa. Merci à trop. Toke sigo na kati ya Paris pour nous repasser mon cousin préféré le grand stratège donc Stéphane Jokol. Merci pour tout. Donc aux allées donc ndekonango to benga na rata 5 fois to so la trop. Merci beaucoup vienanga Jokol Stéphane. To tire toujours na kati ya Paris pour na kopesa mbote na président Bob Masala na muka jouer tout. Merci à trop. Toisu on a kisasa pona repesa ba maso batiki poto bazongi mboka pona rosalela mokonzi pona rosalela mboka na bandara toujours na Jean-Claude John Kaniki pa ebenga Jean-Roger ebenga Narcisse Kalamba, Christian Matondo, Jean-Lucien Cham, bazaba mastoyo balobike to saleli bindele mingi. Siko il est temps to zonga na mboka na biso pour na rocha maboko na président de la République. Tout ce qui sera toujours na Paris na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi
merci à trop na émission na parlo santé na nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.